Voilà une émission totali tomoni parti moko ya émission nde tosala déjà na leketu mwa kala bakati parti wana oyo ozoloba ke osololaka déjà mwa bien na ndeko na yo Theresia sikoyo okende koluka Sudiata po senga ye pardon balongoli siko parti ya Sudi bakati parti olobaki kombo ya Sudiata wana bachekaka parti ya na kosenga ye pardon po ngai pardon vraiment lobelaka ngai lokote bakole yango basalela yango émission mobimba mpona ebima neti ke yo tolobaka ozokende kosenga sila pardon. Nzambela ngai te eza émission ya kala nasala mokutu na lemba ya kala nasina posala mokutu. Voilà. Eza émission ya kala. Donc ozo reconnaître émission ngo. Eza émission ya kala. Bon, je me rappelle l'émission mon nasalaka epale Kechu ezalaka sur Sundiata. Ma question aposanga ma question aposanga ezalaka mpona leki nanga Sundiata maye ya kopita lisolo yango eza te mpo eza epesaka ye pasi. Voilà. Sikoyo lokwa leki nanga amonaka mabe lokola naza mutu respect ezaka réciproque. Voilà. Eza te ka yo kolutu nde bakosenga respect yaya mpe so osali mabe okoki mpe kosenga leki pardon. Voilà. Ndenga moko nazwaka décision na lobi lokola na plesa leki nanga na internet na olekaka mpe na internet un jour na osani na osengaka ye pardon. Voilà. Nde nasalaka émission nasengaka Sundiata en tout cas leki nanga belle sœur nanga mwasi na ye soki bosepelaki na bapro nanga oyo naloba te na émission ya lekechu en tout cas bolukisika bolimbisa ngai. Voilà. Tozonga na biso mpe a bon terme na leki nanga tokuma na biso bien bon oyo ye alobi ya bapardon wana na problème na mutu te nayebi te base de corps nolekaka na bana kosenga pardon yango na kosenga nani mpo nasali ye nini. Voilà. Epuis mpo na nini. Voilà. Nayebi yango te papa nanga. Voilà. Mais maman sikoyo voilà maman na ngai merci pena ndenge ozoloba ozosola no pembe pena poza direct mais maman ezosala bino ndenge nini maman na ngai kombona ke yo vandi na quelque part ozosala makambo na yo et puis mutu moko alisali émission na kombo na yo pa poselo makambo atie yo mpe na miniature. Papa toa bavede bakwaka amanga kana na babaka libanga kana manga kotela. Voilà. Manga kotela kana nde esalaka babwakela mu libanga. Bamakambo nyonso tokoma otika kaka nzambe ye moko en action nzambe asala tokipa yango biso te. Voilà. C'est ça. Voilà. Maman merci pena na ndenge ozwi biso na téléphone parce que na matanga. Voilà. Ozana okutu na matanga. Donc tu vas na matanga na pusani ton na moni appel na yo ngadi petit frère benga bo c'est que ça la problème yango na pusana pembeni na sola nayo. Merci beaucoup de Ronanga. Merci maman langa to kangota mulaite le rosa na matanga vraiment merci na ton pesi biso daza sûr que famille bota partout bazar dans le monde bazo ba yokio et sali bango bien mais moi liloba po na famille bota poto tika yo. Mbote nalingi bato nyonso balinganga ngape nalinga bino nzambe alola apambola biso na kombo na Yesu. Amen maman langa. Nikona seba na basira ba africain. Na pende mona bato pate bazwa mutu dada tayo. Dada na filme telle mère telle fille. Na Belle TV bikamo mabele. O jouer camarade à Belle Bali na yo. Ngada ina mbali. Yene mbali ne bobo. Mbali bobo oui. Surtout de Ibsega Luka famille Manoka na Facebook on a essayé bon présenter famille donc photos de là et si là l'équipe voilà on va présenter famille sur la mix oyo yo ba ne consommer ça qui est asa nini aluka famille Manoka parce que baba yo tuna raté kuna ba bengo quoi tuna la tournada. Euronews à YouTube.
Nino muziki ndi mwana ba nini? Ciao. Kuna ba upenga yo ko jouer nini? Ciao. Bango balonga bazachari. Bango bazachari. Labio kuna ba upenga dada zato tsama na. Cha. Kuna ba upenga dada ba jouer nini? Ciao. Dada kwa baliga aliko jouer te. Ciao. Muziki ndi kwa. Azasuka. Dada baby TV baby autos baby TV baby TV ta. Ciao. Kitoko famille Bota. Famille Libota. Famille Libota. Franchement, moi, là, c'est béni. Ok. Je ne m'attendais pas. Je pas bien quand on a parler, boulot, parler. C'est même pas. Prière. Principe, ouais. Allez. Même si on va faire mon boy. On peut y aller. Oh, il y a quand même un yate. On ne pas le droit de obi ke lokuta mabeta advente ke qui choc Katanga ba Congo. Atengeli nga 3 Congo. Ya presse, ya Jerry Kobetos, président. Non tout mutelé ke lenga Jerry Kobetos tamona ke alinga ole kata banda te. Ye lo wa mona kitambo. Ye so na bisa ya ma campagne musika. Ata na bengi poza ya kana ya. Troisième combo c'est. Et c'est l'oroté. Mais non mo batala. Zane solo mo boya. De bazabone weta assez la joyeux anniversaire tout le monde sape. Oh, joyeux anniversaire. Et là il y a une vidéo, c'est une vidéo joyeux anniversaire. Ciao. Hey! Dada Kosi. Hey! Quand la TikTok là on mona. Et ça problème c'est qu'on va aimer la joyeux anniversaire. Lélo. Voilà, on travaille. Et si bino. 200 bongo. 500 $. 500 $. Nafuta nyongo. Dada pesa ngape? Dada fait rabeta la grande hôtel pesa ngape billet ko? Il y a $100. Oh VIP. Eh dada. Oh VIP. Nazongisa nafuta nyongo. Yo biso ngafuta nyongo de. Ya posi idi afuta te afuta nyongo. Yo biso ngafuta nyongo. Ate afuta. Kola ndaba wala te. Terrasse wala moté. Kola terrasse na sala terrasse. Asa terrasse la capella. Oh ya prince Zali. Ah. Il y a pas ce moyen où que nos terrasses en passe dynamite bonne. Oh, et comment on suit terrasse place dynamite quoi? Hein? On suit la terrasse place dynamite. Point est bon. Il y a ça va mais on va tomber ma. Okata kite. Kata de. Non, filmer. Yana on a talibanda. Ya ko beranja ngo e comme wa. Il a bella. Yango ezokende. Au filmer ba. Kanina kwanza zolo. Tena sio kutension de siko. Baya finga na kwanza zolo. Ta. Ciao. Kitoko. Oh, famille Bota boy. Thérèse Wato. Thérèse Wato. Ndena pesa indoi. Topazaka Wato Salama Thérèse. Ndena pesa siko mwana nga Thérèse ya Salama. Ndawaza ndoyama. Ando ya mama. Ah, c'est ndoiti. Ukate ndo ya nani? C'est ce qu'on dit. Ta. Ciao. Dada ebola mama alika mato. Chinois parlera. Papa. Dada obi ke tonsi musika. Oyebi yo tochana na ngambo ya théâtre te pour ngalo beta basukula théâtre. À côté
Dans ça, mon bébé. Pour moi, je suis un succès. Dans ma vie publique, c'est un succès. Vous allez avoir au Tchaka, tu micro, star. Au Batu Arriva. Est-ce que les lobes sont là sous vie de leur peso micro au Tchaï au Zanaï. Donc on dit dans Moussala Moussika. Moussala à l'école à quoi puis na top Congo promo à vie du public. C'est Rwanda et Congo promo. Et puis c'est on a 3W. Point. Voilà. Voilà YouTube est comme gérer vidéo inhabitante. On sera une. Sera YouTube est associé à site. Voilà. C'est dans la bonne. C'est caca, il faut y a vérité, il faut y a ma ferrée, il ma famille, il faut y a ma mission, ma voisine, quoi tout. Mais là, quand on s'impose, on n'a pas comme non. Valeur na bango parce que na makambu na bango ba pesa ou pas seulement qu'on valoriser ba musicien tellement que ngapona na kata monde ya ba comédien qui tout na imposa qui yango na petit peu ngo ba camarade na ba Yvipon à l'époque kutu ba tout ba esima donc ce tout na Congo ba gel cho ba esima atebele ba ekisima ba le wamso mususu lelo ba Dieu mato pendant la Belgique ba esima ngapuna na lungu. Donc c'était un peu ça, mais on a eu à travailler dans ma grande ébélé, à passer de la fois où on a aussi une gile, il y a eu le garantie, les locaux, passer de la fois locaux, dit qu'à ça vous pour ça l'émission. C'est la tête dans le solo. Moi, bien dans cette première arrivée, il y a José de Londres. Premier au agenda poto aya. Voilà. Au que vous soyez à l'aéroport. Voilà. Vous avez un Gino Caporejo. Voilà. Patrick Ngambe, Bakaluji. Te wana na Patrick Ngambe simi micro te. Te wana simi micro. Wana Ngambe afima asima micro na matanga Marie Misam. Ah. Na matanga Marie Misam. Wana Patrick na simi minute. Toye na café géant. Toye na café géant to ça l'émission. Na moni photo mon Facebook. Na ba Milor Nzumba. Et ma copine je te salue ma chérie, ba Milor Nzumba to gava. So R wana est-ce que R wana bazalaka? Moi, chez mon frère là, à l'époque, tant d'autres tournées, franchement, je ne sais pas. Peut-être on va peut-être les acquis que Bazaki, mais on va il y a Christelle Mamouna, Christelle Mamouna, Christelle Boanga coupe, je sais ça, dans solo, n'est pas les lots. On va estimer. Moi, on a dans la loi pas vie du public. On a la vie du public qui n'a coûté Milor Nzumba. Bogos, ça est Aesima. Milor Nzumba, na Junior Lusaoulou. Junior Lusaoulou. Caméraman ezalaki Isaac Mbongo akenda Alger abenga pe kuta na kid mais que temps kuta te bongo bat na kuta bango wana tozana film babalaka mondela à l'époque wana yene na maîtrise sur kombo mwana bandali wana ya kamaradi ya mama na nga film à Mwindu Bo non na bosa ni komone na joie que tu filmes moi pas na bango ba petite selfie quand tu pas fait ça Julius donc petite selfie c'est comme ça joueur yo joue ba petite selfie to joueur on a bandal boy quatre côtés ba oh ba devrait dans YouTube na théâtre et moi je suis la première fille comédienne oh ayana mambo ya ba journaliste ya chronique lelo na internet la première bakaluji ba Patrick Ngambe ba bayebi ba tala biso à l'époque otangi Adam Solusolo te Madame Solusolo ba esima Madame Solusolo c'est mon ami c'est mon frère au Solabé ba esima j'étais la première quand je dis la première dame il y a alonga na théâtre on me théâtre na chronique au lelo tout ça na kata YouTube comme na ba buzz à l'époque les acteurs na buzz té tout ça qui wana kaka au mona mutu so yambi exemple lwamba bolo de la yé na ba promotion ya yé ya ba et très important ce qui dit ce qui est invité à Bengo il faut que son bon mais le comme biso tu dois pesa bango mbongo donc monde de salibo et dans peine temps non keleke dans une émission na vidéo comme amena yebi ke toza ya aussi vidéo na kutai à salle la émission internet première émission ça internet émission na déjà na to pana na sé to utaka kokunda mambrike na salle émission na scène bibusu na tike bango 2 jours ba consommer appel boto na benga bango
obike nga mpe na oraisonne mira esa na yamba ejour moko na Vivienne Abienne na première édition ya Francis Kalombo ya Kermesse. Voilà. nayambi oyo en tout cas ezalaka kitoko kala ezalaki oboka moto otikilo $300 otieki likasa na lola mwa te tozobengana na bango na bafiber na bafiber whatsapp ezalaki te omona motu kofika obengi na pele video mo atindi mbongo epuis kala ezalaki avant obwaka moto fatina mbongo oui naza na émission otindi mbongo na boye mais leo tokomi tobwaka bango babisi mpo batinda yo nabwaka yo nasepeli obwaka yo tinda mbongo tindi mbongo ezalaki bongo mo bosali émission lelo po ekota oyebi basira na internet nanga otala nani bato bapoto mbando naye baser na momo Julia Paola oyebi Julia Paola akenda wapi asali insulukable asali na ye Julia Paola acelanga $100 po tosololaka nde na Skype video ba vibe makambo oyo tela oraisonne yala bakina ya awa chasinga na machine mon frère nayebi so baserane ezalaka somo ale biso soki ntango tolongwe avis du public na pembi nde toyokende kongo promo nayokende kongo promo yo kotala yo ondie ozali liboso na nga na internet na makambo ya journalisme nakoza pe libosonalongwe kongo promo aleton nalongwe kongo promo nasali 5 ans na kongo promo nasali we bosanga rafoyo garda babonne relation si lelo entre lui et l'argent il y a pas un trait d'union ya la baille ya la popo ah non félicitations. Tu as gardé ton standing. Voilà, merci. Les autres, il ne faut pas qu'on la niofi na mipende. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mais ça, évitez, le coup d'abord mettre na sepel vraiment. Et ça la batu ba yebi ndenge to bandaka. Ya. Muto auta Canada, États-Unis, ba pasteur, boyaka po dada ya mbabango. Na salele. Moi, poto na kermesse alobaki natala kona TV yaka vanda filmer ngai $50 à coupage pas mon na ka bata poto ba mona et moi ba bondela lekisa caméra ya non ça émission pena bo ça programme na passer des fois cha ba tu ba ye passer des fois longola chip na l'époque quand on a chip moi en couche aye na moti na na les bozo na kasafu ngana longwe mo ngafula na ye wana to tourner l'émission papa akei pesi yo pe bakoli ya kitoko ya bien pena ezaka bokabona cameraman wao ale yo seni tika ni ope bo sati musala kitoko yo si leo pas des fois déplacer là si lelo déplacer ta micro kuto pa mabo ça on fait ça on pas comment qui m'a micro qui m'a miné ma bé azo ki ma yebi ke bo ta bo ta ma miniature musale baby lycée tango efongwami lelo to komi na ba ni efongwami lycée ni côté mampiko Bosangani. Makangu ya ngana dada. Oh. Nalinga les années. Nalinga les années. Ah, nalinga les années. Bonsoir. Passe bébé, André. Tu as des lignes, voilà. Agumami. Yangala dada. Bon. Au nom de l'amour. Tomeka. Bon, on y va, action. On ne parle à haute voix. Nalobi, bien qu'on se prête point. Non, c'est bien. Biaka sepelité. Biaka tchaka presse misu. Bon.
Prochainement, prochainement, il y a 2 jours. Moi, je suis lobby comme moi, prochainement, hier. Il y a un lobby qui a mon ami Dada, le lobby qui a défendu souci. Il y a samedi. Là, ce qu'on est, c'est pas la provision. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu Yakobe. Omeka bashana para ngati. Omeka bashana para ngati. Bumbu gombe ngaba. Omeka bashana para ngati. Yo no fima. Bumbu gombe ngaza papa kurutu. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe ngaba. Bumbu gombe. Gombe ngaba. Toke on malé mais pour notre malé bozwa. Là on malé ezobenga dada mais on les a ironisés à YouTube. bongo chaîne Dans la France 24 na ironie. Ironisés à YouTube. est-ce que on a dada dans la belle vie TV allez Et puis, il y a un surprise, il y a un banane à CD. Pas major. Ah, Dada jouera major. Oh. Bon, maman, on a le bain point bon. C'est le parler. Maman n'a pas bilorbiche. Moi, ils attendent. Et où tu as double? Ah ouais. Matembiche. Mais quand même, on est tous injustices. Yani. Nous sommes pas des cons. Ile oliaki déjà. Oliaki déjà. Confirmer ngati na olia. T'es en film déjà. Na bakisa bolia, na bakisa. Non, non, olia dada. C'est olia. Bolia sous la film va payer. Tu n'as fait bolia. Quand tu achètes, c'est que ta barre est tirée. Le logo c'est permis. Il y a les tout ça bâti. Famille Bota confiance. Il y a sûr. C'est notre ambiance, hein, l'ambiance na biso. C'est notre ambiance. Toujours bébé. Est-ce que vous avez tourné sur les foufou? Dada foufou ça. belle fille belle fille Bon appétit. Yango yo mama dada poussa kuna téléphone. Venga téléphone. Il doit sexy hein. Pardon, tu as un enfant. Il dada. Ah si Manteri. Ouais biso oza. Ni oza nini. Joueur na belle vie TV na film au jouer camarade ya belle vie non vous en Pierrot Lombasi ya joueur na Voilà, président le batteur pour d'abord vous éviter abandonner théâtre depuis CD pour CD ça il faut faire son casting il faut jouer Dudu so le temika na kimia bino so le batteur dada a rejoindre nini kwa boya la temi mande po yolia 5 ans ya belle vie TV les chaîne en nene la chaîne où ça la chaîne wana chaîne où parina ba chaîne wana chaîne où demi ça la chaîne wana alors hier azana elle aura RTN7 mais est-ce que azana TV5 à la France 24 dada yo sangombe jemima dada ngombe ya prince idade za sexy
surtout préparer télé les titres ou de suppose vous savez nga kutu donc film rien tcha boité biso vana kamera ne pas maman pour aboyer et pas la yote oh famille topien mais dada mingi ngana bana ba tobi kozala lo dada afutela la petite place musu mais daka ma campagne en français ma champagne ma champagne mais donc ebe musika ebe distance obike dada za voisine nani ya wera la fabrication go voisine fabuza fuye Queen pas en panjona. Claudia. Dada elle ma campagne. Avant maman bangote. Vous allez y va chanter la blues. Tu peux essayer de baller. Atengana de combo. Atengana nani? Atengana ko bena na loi. Atengana yo. Atengana chez lui. On a presse nem da sa bo ma mère. Maman tala ngate na so zero. Donc ata watanga ngate. Maman atanga yo te. Tricage. Merci. Et ça finit. Ça finit. Ça finit. Et pour le monde. Et mon atelo ka bon. Bino bo filmer bo il y a pas ça kati to il y a jero to toki na kati Yo tu m'obrisquer mutu bobe ko anniversaire. Hey, comme mega ko tu te chinois. Balina yakobe ba oliente, yakobe tani ko fare sili. Na meli set makofi. Tani na kumpa da. Ya pas de Mexico c'est. Anniversaire à 2 mois. Anniversaire à 2 mois ya mafinga. Ya dada. Asali anniversaire à 2 mois ya mafinga. 2 mois ya mafinga. Papa Kulutu Kobe. Omoni mwana na biso dada. Oyoza papa Kulutu nokona. Yoza noko. Oyoza famille bota. Tala mwana na cuisine. Avant respect et pas yonanga. Ndeto zabo. Tala mwana na cuisine. Oyoza papa Kulutu ngada noko. Nzabe. Biso mto fandela la kinchonti. Nabe dada. Ngaza noko Yakobe papa Kulutu. Oui. Ma. Kobe papa Kulutu. Et puis non on va ndeti yo mo kam toliana. Yebo ngaka biso tu dans la toilette. Dada obwakami bafinga kona soni kotonga nini ovanda pa binote nasali nini serviette. Il vous se vous ça bon ça. On appelle la bambeli. Azana ndako complet. Et on a fait chez les parents. Bon allez bon mena. Allez kwa jiki. Bolia. Na ye. Ouais, j'ai gagné la table. Dada. Luka Perik. Dada yaka nanu pa. Dada Luka Perik. En tout cas dada yaka